Mbote na ngai na bandeko nyonso tu oyo babengami famille ya Mama Asso TV télévision na bino na biso. Merci na ngai encore na abonné na biso nyonso tu na confiance nde bozo connaître toujours kotala biso na kati ya Asso TV. Bozo connaître toujours na kotiaka ba j'aime na bino ba commentaire yango vous pesa courage pour mosala ekende liboso nde na sengi encore bo continuer toujours na kotiaka ba commentaire so likambo koloba ezali ke to bongisa bolobi to bongisa so pe likambo ezali ke to sala boye bolobi to sana kati ya télévision na biso ya Mama Asso TV pour que mosala ekende liboso. Merci na bandeko surtout bazolanda biso na ngonga oyo pona émission na biso ya ngonga oyo pena ba oba ko kolanda susu na ngonga oyo ekoya sima. Vraiment merci na bino bobosana te na ba oba zali na abonné te bokoka ko s'abonner et vous allez malamu ko bosunga mosala pona ko bosana te ne bandeli ndenge na lobaka toujours ce que je faire partie ya groupe ya association Louange oyo ekipaka mingi bandeko na biso balalaka na libanda neti ba migrant pe ba sans abri na kata Paris. Na lisumi na bino ya kotalaka ba video na biso ya kopartager ezosunga ke bandeko mosusu de partout bamona pe mosala tozali kosala bakoka kosunga mosala oyo mpona bandeko na biso bamigrant. Alors bokanga motema te soki omoni video ya Mama Asso TV na lingomba nde mobimba bopartage botia ba j'aime ba commentaire ekozala malamu opona basabone te soki nzambe atuti motema na bino bohésite te na kosabone. Vraiment merci wana tonto passé na lisolo na biso ngai nazali liboso na bino Mama Asso Louange oyo nazali kopresentaka émission na kati ya télévision na biso na bino ya Asso TV. Tolanda lisolo oyo na bokebi nyonso tu po lelo nayeli biso panier ya Mama Asso TV oyo etondisami na baproduit nyonso tu ya naturel ya bien-être ya santé ya beauté na biso ba mama pe ba papa. Vraiment ezali nyonso tu na base à la base ya aloe vera parce que ba produit naturel de bozomona awa naturel vraiment ezali kosangana na aloe vera na kati nde na lakisi biso vraiment ebele ya ba produit oyo mélange nango nyonso tu yango wana nde nakoya koexplike ba mélange oyo eloko nini ekoki kosala nini na kati ya produit oyo ekosunga nini na kati ya banzoto na biso. Vraiment yango wana nayeki nango liboso na biso parce que tolingaka bino mingi. Voilà nde topase naye kobeta lisusu lisolo na ngai ya mama nde naseki biso ya suki na ngai nga Mama Asso TV na bino nazali liboso na biso nyonso tu. Nazalaki na problème makasi ya suki ezalaki matango molai nazalaki na problème ya suki kokatana suki na ngai mabulu suki na ngai ekolaka bien te suki na ngai vraiment ezikisa motu. Ce n'est pas parce que nazalaki maladi non kaka suite ya kotia ba mèche ba perruque ba plante ba mulunge epi kokanga basuki maboko motu so mona kangi yo makasi motu eza ya kolemba usinotasi maboko pe ya ezalaki malamu te nyonso tu wana esalaka ke ekataka biso basuki pe bakole oyo tozali kotia mpona kotia batissage tout so kotia baperike eza pe encore vraiment dangereux. Wana nabebisaki suki na nga vraiment makasi mingi ngai moko na bitiatia nawomelaki nango vraiment ntango molai nazalaki mingi koyataka bafula kotia baperike parce que mwana tika moto na nga polele ndenge natiki lelo ezalaki te. Donc na yango nayaki kokutana na ndeko moko nde alakisaki ngai produit oyo ya biso ya naturel kaka ya base ya aloe vera nde tango alakisaki nga produit oyo nde na bandeki kotuna produit olakisi nga ndeko na nga na kosala nango nini. Ndeko mobali na alobaki na nga omoni produit oyo eswaniaka makila nga nalobi nga natie bakisi ebele na motu na ngai vraiment nalembi nakoki lisusu abi nonono mama na nga oyo eswanaka na makila na sens ke soki tokatani basuki miso ezalaka ekatani yo kaka mpona meshe miso ezalaka ke okataki gilete mabe ememi yo suki mais eza na basuki mosusu mpo komona ntango suki ezokata na yo
moi mipepe fe ezokota na motu po bandusu ya mitu efungwamaka isepe kotaki mwa mpepe microbe ebebisaki mwa makila esalaka kekisi nyonso kokotia ekosimba te. Il faut d'abord olave makila. Nde asaki nga produit oyo abaki na nga eza ya komela na bangaki vraiment bamama na nga komela produit oyo na bangaki na lobi biloko ya komela lisusu pasi produit yango nalakisi biso kombo nango 5 années na yango bamama na nga batata tosabone na chaîne na biso ya Mama So TV na koyela biso toujours bamasolo ya malamu bamasolo ekoki kosunga mpe bavi na biso basante na biso nyonso na biso bana na biso parceke awa na So TV tosololaka masolo nyonso tu oyo ezali vraiment éducatif oyo ezali pena malamu mpona mabota. Donc bongo nazwaki produit oyo en tout cas nabaki na komeka kaka parceke nasaleli bakisi ebele mingi nazwaki nanga vraiment résultat te. Nde nazwaki produit oyo 5 années nga moko napesa yango kombo produit miracle ya Mama So TV. Na banda komela yango depuis mois de janvier depuis mois de décembre 2019 poto koma na janvier 2020 voilà. Na komela yango bamelaka yango moko boye tous les jours na kata carton ezalaka 30 ya boye na 30 boye komela moko tous les jours. Mais traitement nango vraiment nde basalela yango zoka entre 3 à 6 mois. Ça dépend d'enge évolution esalami soki esalami nango bien na 3 mois okokotika na soki pe te oleki 6 mois ça dépend po moto na moto aza na lolenge na ye mais makila ezaka moko esokamaka kaka lolenge moko. Nde namelaki produit oyo na mois de décembre 2019 à partir du mois d'avril nakomi komona vraiment changement soki ekomi kosala neti kobota ya kolimbalimba vraiment bao bayebi nga bayebi libota na nga papa mobali na nga bana na ngai belle famille na nga vraiment collègue même mosala bayebi premier avec na na suki susini avec na ngo na kotia kiso mabe na kotia mabe vraiment nyonso balakisaki nga mama na nga tata na nga nde tolobaka kaka moto oyo azobelisa mwana aza na kituntu conseil nyonso bakopesa ye ya kisi akosalela koziki mwana ye abika. Ndenge ngai mpe ndeko na bino Mama So TV namekaki baproduit nyonso ya suki mais nazwaki résultat te. Jour namekaki ye nasepelaki mpo suki ekomi kosala nga bapoil lokola bapoil ya ndeke elemba nde na continuaki kisi na ngai traitement na ngai pendant 4 mois. Olenga nasala 3 mois nalekisaki na nga 4 mois mpo naleki na posa vraiment suki ebota. Bato bayebi nga mpe bakoki kotémoigne nazalaki mposi na babuton mingi na elongi ebimaka nango kaka pase biso bato minene aire mosusu mafuta mais esilaki yango moko ti londo bozomona nga boye elongi ekomanga bien batashe eza te parceke naza vraiment témoignage. Nzoka na kisi oyo eswanaka 5 maladi elongolaka batashe ya mwindu elongi ya babuton elongolaka aussi batashe oyo esalaka biso na basa misu awa soki oza te fatigué olalaki bien te banini esalaka baride ekolisaka bamanzaka makoloko maboko ekatanaka ereparaka yango et aussi suki na biso vraiment en tout cas donc ça va vraiment pour ce gène tout bien eloko okomona yango 5 années nameli yango pendant 4 mois. Ntango nameli yango 4 mois nde nayaki kokutana na oyo ezalaki kocontinue traitement na ngai elekokontinue traitement na nga. Donc ye azali shampoing baza mibali ye aza shampoing nasi bomoni na pusi yango shampoing bomoni shampoing après ye aza tonique na pusi yango aza tonique. Ko kosalela yango ndenge nini kosalela yango ezali ye shampoing kosokola ye na motu 2 fois na semaine mokolo oyo motema no esepeli otia oteka bouchon moko oyo na motu opangwisi motu bien ekoti bien na motu otimwanda mamai na maboko po omasango bien evandi na motu pendant 15 à 20 minutes 15 à 20 minutes bamama bosabone bomeka mpe bakisi oyo nyonso te ezotekama kaka epai ya ndeko na bino aza liboso na bino Mama So TV bobengi nga na privé bokozwa yango. Ntango sokoli na ye 2 fois na semaine wana selon yango mikolo oyo olingi 15 minutes na motu bien 20 minutes ovai nango osokoli motu na yo bien soki motu na yo ekauki bien fo ezala vana kokauka nde ozwi toniki oyo otie toniki oyo ntango kotia ye aza na bouchon na ye boye ofungola ye ozobenda batibe oyo otie mai na kati
nde ozotia eza mai donc ezosala kozotia ngo na baracine vraiment bien na racine ofrotte bien na baracine tout esika surtout oyo mabulu ezali oyo evandaki lokola yango ezalaki madofolo partout otie yango omase otiki yango ekauki soki oza na pomade na oyo olandisa soki oza nango te otiaka kaka oyo mpona traitement na yo pendant durée na yo ya traitement kotiaka yango tous les jours eremplacaka pomade. En tout cas bamama na ngai vraiment yango nayaki napesa biso sango wana po ezalaki vraiment malamu ezalaki na pasi edenga makasi esalinga vraiment esengo na bi mpona nini nakende kobomba sekeli nakoki kobomba sekeli te na bamama na ngai ya Asso TV bamama na ngai ya So Louange baza wana vraiment basutenaka mosala mpona kabola esengo na ngai na bango. Peut-être aussi eza na ndeko moko mpe azalaki na situation moko na mama Asso TV papa ya suki na ye babuto na ye na elongi afutani na mama Asso na nzela ya video oyo akoki kozwa mpe esengo na ye. Pourquoi pas donc bavideo na biso bopanzaka yango vraiment boyeme soki mpe oza likambo kokoma botikisi message na se na commentaire bamessage vraiment ya gentil ezala vraiment ya kodéplace te ekosala malamu mingi te mpo bavideo bana batalaka mpe yango. Nde lelo vraiment nayeki kokanisa koyela biso produit oyo naye nango ezali Need Master donc produit na biso oyo ezali mpona bato bazalaka na problème ya pongi. Bandeko mingi bazalaka komata na mbeto balukaka kaka so banini asala te produit oyo eyesukisa. Baproduit nyonso mama Asso TV azolakisa biso bandeko na nga eza kaka à la base ya aloe vera donc baplante kaka produit chimique mona kati awa eza te produit chimique eza te. Ndenge aza wana arepresentaka comme ça asepresentaka comme ça na sachet oyo moko oviango tie na verre na oyo ya mai donc mai kaka katikati mpenza te mais un quart ya verre na oyo ya lo otie okati sachet otie na kati obaloli omeli soki olali olamuki okobenga mama Asso oyebisa mama Asso parce que eza toujours na baplante na biso vraiment naturel na kati okolalisa très bien okolamuka na force mpenza ya bien okokende mosala nyonso to olingi tranquille pongi vraiment ya kimia yeyo bokoveye kaka epai ya mama Asso TV na bino oyo bolingaka yo aza liboso na biso. Voilà ntango natiki oyo nayeli biso sikoyo produit mosusu yango nde nasali bino ke bamama batata panier na nga eza monene donc ezali na babiloko ebele ya malamu ya malonga mpona bandeko na nga surtout ke nalingaka bino mingi na ye oyo na Need Master encore ye azali mpona fatigue tokutaka misala ozokoka te fatigue okoma mpe na mosala okoka mpe kosala te fatigue toute la journée mingi bakenda kozwa bavitamine C surtout ana poto mona na Lidl Price ou na Lidl azwi vitamine C ameli eza nango mabe te me bakisi tro na nzoto ce n'est pas bien. Donc ye mpe aza kaka na base kaka ya aloe vera baplante na biso kaka naturel kaka ndenge toyebi donc ye mpe ayaka boye sachet oyo ya moke oyo ozwi ye moko kaka opasoli otie kaka na se ya lolemo akolimwa ye moko akolimwa ye moko na soli na monoko alimwe na ye bongo yoka courage yo kozala baye na saki ya fufu omemi baye na saki ya masango omemi bayeli yo saki ya nsima omemi bayeli yo ata o escalier modele ndenge nini babiki fo bamatiango likolo omemango oye aza vraiment makasi aza vraiment efficace azosunga vraiment makasi olé tozalaka na système ke naza na mosala bakafe après epesaka mpe palpitation problème d'estomac or avec ye eza vraiment tranquille toujours baproduit naturel eza na base aloe vera na kati mais akoki mpe aussi komona na mpesi ya sirop boye ya gel ye kaka mais ye nde aza bien mpona poche aussi kotambola nango partout mais soki na ndako kokotika no ye mulangi oyo omelaka bouchon moko omelika na ntongo ndenge ezalaka po banda journée na yo okobanda très bien mais soki olingi omemaka oyo na nzela partout oza te okotambola na ye nyonso tu bokozwango kaka epai ya mama Asso TV
parce que yende bolingo na bino. Voilà, pour ce qui bolingo zate na ko ko na ngo liboso na biso na bomba secret parce que ngai moko na ndako na ngana mobile na ngato saleli zotambola malamu to yango na pourquoi to kabola pete to kabola surtout papa na ngami bazaka za musala ya toute la journée debout ba gardinage barambo belé oh vraiment ils a très bien pour le mola bango fatigue et puis abakisi oyo na butu pour alala très bien. Wana sisi tena liso songo secret musu na libiso ezalaki oyo babengi thermolotion bandeko nanga. En tout cas merci d'abord na ba partenaire na biso nyonso tout de partout o basoutenaka Asso Louange, que ça soit na moi lisimbi ya mwambongo pona café bilamba ba chaussures ba conseil puis ba prière. Vraiment merci nzambe apambola bino parce que bientôt ils à la rentrée mois de septembre tozozongela kokabola café et pas ba maison na biso na Paris wana baza na porte de la Villette te ba komisi bango maintenant na porte Clignancourt. Toza toujours na lisimbi na posa lisimbi na bino parce que pour kosala musala biso moko te bino bozali. Alors tout pensez toujours na badon na biso vraiment na njela ya association Louange solidarité bobengika na numéro na biso na bino boyebi et affichaka na se wana pona badon na bino bientôt la rentrée to bosana te vraiment eza malamu kosunga bandeko bazangi parce que Bible netalisi biso lolenge wana. Merci na biso to bosala pona bandeko na biso ba migrants po ba sans abri po bazali kotelenga na balabala na Paris. Ndeboni na eleki biso thermo-lotion zali biso tozaka na système ke nazoka mkongo pasi makolo pasi musale bukinga nde kopenda pasi na kino somba Camol na pharmacie na somba Vicks na place wana oluki kaka mamaso aza na thermo-lotion osala ngo ndenge nini osokoli mai no ya moto opangusi bientôt tiki mai eza na nzoto ya moto wana ozuye opapoli bisika tozoka pasi papa to bana ba maseo kitoko ozi omizipi okomone kosala yo moto na makasi te me moto kezo komaseo bien na nzoto uvike bisiko ba douleur ezalaki eningana wana na tongo olamuki bien kosala kaka na tongo pokwa thermolotion bokozango kaka epai ya mama Asso TV bobengi na privé y a pas de souci. Panier nanga ezo continuer panier nanga esilité na kati ya panier mama Asso aussi tozana ba parfum oyo ezali l'eau de parfum l'eau de parfum esalaka solo makasi ezalaka concentré tozana ngo oyo na kombo ya Brice Willis eza na 50 ml toza pe na 100 ml sinon pas Brice Willis tozana ba Guido Maria tozana ba kombo ebele vraiment et puis ba déodorant bo hésiter te bobenga mama Asso TV na nyonso tu wana mo besoin panier ezo continuer kolinga bino eleki makasi tala nde nake kolukela bino babiloko ebele na mimi po toza famille toza bolingo. Merci panier ezo continuer na kati ya panier ya mama Asso encore boni mama Asso biseki panier na ye o ezali panier ya mama po mama soka ke wenze tango yaka tebi biso na kisasa mama bandeko ya toujours na biloko ebele parce que auti wenze auti kosomba akona midende mama Asso ayaki lisusu na kit au complet ezali na mai nango oyo mai nango tobengi yango la spray yango oyo tozali na crème nango yango oyo tozali na gel douche nango gel douche oyo ezali mpona bato baza na problème ya poso. Même par exemple bandeko bazara mingi neti biso pe kopokola mwa produit pose bébé ko kosala lokwa neti ki so kuma ba mwindo be pa poso to ko biso benga ngata so cancer à peau tout ça yé vraiment azoko sunga vraiment ezali kambu ya jeté oya tie vraiment tende abengi mama so to koti traitement ngana ye akomona solution ata ya tout suite te mais akomona solution soki produit ekoti na nzoto po biso eloko ebomaka biso bandeko na ngai tozaka trop pressé kozala trop pressé nde tobebisaka nyonso toperdaka olanda po traitement na malembe
il suffit produit kota vraiment na nzoto kisi nzoto mesana kisi okomona ba résultat na yo mutu akoloba yindi siyo sali boye non landela yango okomona ndenge kosala ye aza gel koteka ndambu osokoli esika oyo elongeza ya kobeba soki maboko soki makolo soki bato baza na baproblème ya ba eczéma bana problème ya mapalata tobengaka bamakwanja na elongi babouton ya minene minene ezobimaka na elongi ezosila te ye osokoli ye na yango aza gel soki osisi ozwi spray oyo opompe puf parce que ye déjà ndenge aza boye kaka ezala mwana ziki okotia ye ezala mwana tutani okotia ye même ozali na miyoyo okotia ngo na kati ya zolo soki ezolo no bien otie na zolo vraiment bien ekosunga même oza na angine otala kombongo bien même oza na angine okozwa efungoli monoko pompe na kati ya mongongo akosala yo eloko te po aza produit naturel akosunga kutu au contraire malamu ndenge aza bo mikosa na nzoto onini zwa eka pompe na nzoto pakola nde topakolaka mai savon otiki akauki okomona yo moko résultat okobenga mama so okopesa vraiment réponse ntango osisi kopompe ye na nzoto après avoir kosokola gel oyo nde sikoyo crème aye nde osisi ko crème oyo opakoli bisika oyo zone oyo ezosala pasi oyo ezali ta mosusu na makwanza ta mosusu na mapalata na baexema ezali aussi na batache oyo esalaka biso ya baproduit ya bamwindu opakoli ye ozali na yo ozolanda traitement na yo vraiment bien ekosala yo mpe malamu donc yango wana bandeko na nga nde mama so alobaki mibandeli nalingaka bino mingi nalingi bino koma mingi to continue toujours kotambusa mosala elongo na bino na kati ya télévision na bino na biso Mama Asso TV même bato ya Kinshasa olingi produit kobanga te benga Mama Asso tokokomande tokozwa moyen tokotindela yo esika oyo ezali prouvi ke yo kozwa résultat ya malamu mpo biso tosepela mpe biso tokokana po toza bana tata moko mama moko nga na découvrir eloko ya kitoko na kobombela bino mpona nini boza bandeko na nga bana tata na nga bana mama na nga soki bino boza malamu esengo na nga soki boza malamu esengo na nga epuis naza na posa mpe aussi ya moto alingi kokoma partenaire ke ye mpe azwaka baproduit akende mpe kolakisa bandeko ateka mpe en tout cas aezite te boezite te bobengi kaka Mama Asso TV bokomeli Mama Asso TV na kopesa badetail nyonso koma okoki kosala mpo okoma partenaire na biso na kati ya kompani na biso ebengami na nkombo ya LR. Donc toza partout na Europe oza na province oza wapo okomande produit ko nitungisa te benga Mama Asso TV bakosala eloko komandi produit na yo koya na porte ya ndako na yo bata poste bayeba sone point yo zika kosigner orécupérer baproduit na yo wana ntina okende kozela mona gara yela yo te wana ntina kokende kozela motu na se imeba yela yo te kaka facteur na yo ya chronoposte aye atikeli yo baproduit yango bandeko na ngai lisolo ezalaki nango ya koya nango yango wana vraiment topanza mpe video mpona bandeko mosusu omona amonaki te aza na problème ya peau aza na problème ya suki aza na problème ya fatigue aza na problème ya kolala na butu aza mpe na posa mwa mapeke pesa ntunga parfum aza na problème mpe ya komase nzoto na badoulere oyo na bamisato osaka na mboka oyo lakisa baninga panza sekele kobomba te ponga mpe nabombeli bino sekele te na panzi parceke nalingaka bino Nzambe apambola biso tomonani mbala nsima nde napesi encore merci mpe mbote nanga encore na bapartenaire na biso nyonso tu nabosani te ya na ngai Gode Simba Mbimba vraiment oyo atikaka ngai te vraiment partenaire nanga monene aussi Métis Noir la Courbevoisienne Anita toujours mbote na yo ma sœur à moi Belinda Benz aussi TV vraiment merci na soutien na yo toza toujours ensemble na bonjour na ngai na ya louange oyo azali ya louange ma belle sœur Antoinette Nzenze mbote na yo ma belle sœur chérie Charline Simba na kati ya Suisse na bosani bino surtout te libota nsoto mobile na nga mbote na libota na nga mobile na nga mpe na bana na nga
libota papa pe mama nga en tout cas bandeko nyonso tu oyo boyebi mama so mbote na biso surtout na linga bino mingi boyede mosala mama so ekende liboso parce que boyebi komba na nga ezali bosunga bandeko na biso balalaka libanda bazangelo ya kolia te soki bino bosungi nga na 1 euro 2 euro bandeko na bakolia oleke tous les jours neka kobete bino baporte toto bopesanga 5 euro mpona lipa bopesanga 5 euro mpona sucre mais ntango bozosomba babiloko pa mama so bozopesanga moyen ya konourrir aussi bandeko na bino na biso oyo bazali na balabala. Nzamba pambola biso tomonani mbala nsima naza na posa ya commentaire na biso vraiment beaucoup de prières aussi pour la tina na biso équipe Bombasso Louange napesi mbote na ngana équipe Bombasso Louange mama Shaida papa Bakolota mama Julie Citron mama Pauline la Pauline ngai ya yaya bandeko nyonso tu mama Nadette mama Bibiche Mamse donc mbote Aristote Bio mbote na bino vraiment merci na mosala kitoko oyo toza toujours lisanga et sans oublier mon fils Patrick Biti tomonani très bientôt bye bye.